Merci mingi papa Roger pour na kopesa ngai maloba. Tozali kosenga na son excellence Mama Shakembo ameka nanu kotelema pona likambo oyo babiloko ya boya mike mike nde yango nde silisaka ba personnalité ya bato. Mama Shakembo ameka nanu kotuna na monsieur Patrick Liaou bambongo oyo bato basalaka ba transfert na ma banque. Ndenge nini azali kokoka kotinda yango na Congo te? Vraiment ezali pasi pe mawa. Lelo oyo ba Congolais ba ebisi biso ete tomeka ko passer message oyo po ete basi basali ba groupe na bango oyo ete ba pesi ba tamba lobi ete soki bazwi solution te en tout cas ba kokende kuna na ambassade ya Berlin einda. Yango ete biso tozali koloba. Bino bato oyo bozali kosala pona mboka na ambassade ya Berlin. Tosengi na bino bomeka ko arranger situation oyo na lombangu nyonso. Na lombangu nyonso. Po ete toboyi bato mosusu babanda koloba ete tangu ya Mobutu kutu ezalaki boye te. Alors que babosani ete tangu ya Mobutu nde ezalaki penza catastrophe ya somo. Mama son excellence Shakembo. Tosengi na yo telemela likambo oyo pe zala na esika ya bana ozali mama moboti ozali mama zala na esika ya place ya bana na yo. Par exemple mwana na yo azali en Allemagne asalaka ebongo sikoyo mwana na yo akei kosalisa passeport po ete na mosala bapesa ye visa po ete mosala na ye continuer après avoir kosala ba demande oyoki ete moto mosusu akamati asali manœuvre mbongo afutaki atindi yango na Kinshasa te et puis passeport na ye kangami pe mwana na ye akomi na ba problème na ndenge ete moyen ba a continuer mosala ezate po ete moyen ba renouveler visa na ye ezate. Mama Shakembo yebisa biso est-ce que oko réagir to oko réagir te? Biso tokanisaki kutu te. Tango mosusu bato bazali kokomela biso ezali report ete tango tozwaki message ya moto ya liboso tokanisi tango mosusu ya bato yango kaka boye. Tei kozoba message ya bato mosusu lelo ndenge tozali koloba boye 15e personne oyo akomeli biso. Et puis na batongo ya lelo moto mosusu abengi biso na kanda ya kosakana te. Et combien te bakomi koyoka na point de ba Congolais nyonso basangana en Allemagne bakende ko tia pression kuna na Berlin. Vraiment mo meka ko arranger likambo ya ba passeport oyo mama son excellence Shakembo tosengi na meka ko solola na monsieur Patrick Liaou po ete biloko ya boye nde ko kitisa personnalité ya bino bato bozali kosala na ambassade. Tango biso tozali koloba makambo ya malamu mpona bakonzi ya Congo kaka bino moko bozali kobebisa. Gouvernement na Congo ezali kosala nyonso mais bino bato batindi bino na libanda mpona makambo ya ambassade ya Congo bozali kobebisa. Mais soki moto asalisi passe demande ya passeport 3 mois ezali quand même ebeye. Mais il faut dans 3 mois na azwa passeport na ye. Passeport nini ekoki kosala 1 mois 6 mois 1 année. Ba passeport kutu ya solo ya bambonga lokola ba Allemagne. Okomona po osali demande nango ngomona ko zongo tamsu dans 2 semaines basi ba pesi yo. Soki po osali si yango express okomona ete tango mosusu dans 3 jours ozanango. Et bongo passeport yango ya Congo. Yango eza passeport ya ndenge nini oyo ekomi kosala 6 mois 1 année. Bato bazali kozwa pas même ba passeport na bango ekomi même kolukela bango ba mindondo na niveau ya mosala. Vraiment en tout cas soki ezali likambo ya escroquerie kati na ambassade botika ezali malamu te po ete bato balobi ete babengi ministère ya affaires étrangères kuna na Congo balobi ete bino bato ya ambassade botindaka mbongo te ya bato bafutaka awa ba passeport mingi se salama mais ekangami kuna na Congo po ete bambongo nano ekei te. Alors Mama Shakembo yende moto zali responsable numéro 1 mais kako se justifier na likambo oyo po ete ba Congolais bazali presse koyo po ete batelema bakende kosala marche liboso ya ambassade po ete balobi ete trop c'est trop pe bakosala trouble ya makasi. Tango yango yo toboyi ete tango nyonso tu balobaka kaka mabe mpona bakonzi ya Congo likolo ya makambo moko ezanga tina. Vraiment
ezali pasi pe mawa oyo tozalaki na yango wana tosengi na mama Shakembo responsable numéro 1 ameka kosolola na monsieur Patrick Liaou oyo balobi ete ye nde azali responsable ya kozwa bambongo nyonso tu ya bakongole batuna na ye ndenge nini bambongo bato bazali kofuta awa me ndenge nini kuna na Congo na ministère affaires étrangères bambongo ya bakongole batindi yango te bapasseport ebele balobi ete ezali bloqué kuna po ete mbongo nano ekei te. Vraiment monsieur Patrick Liaou mekana ko se justifier mpona likambo oyo po ete toboyi te l'un de ces 4 matins bakongole bakende kosala trouble kuna pe bino moko bosi boyebi ete ndenge bakongole mituna bango ana poto esi échauffé bobakisa bango lisusu kanda te likolo ya bakanda po ete bato mosusu basili kokomi kozwa deja par ya gouvernement na biso pe bakomi koloba malamu mpona yango bino bolinga kobebisa nyonso tu te pe bolinga ete bato nyonso bakoma bana ya kuluna bakoma kosala bamakambo contre gouvernement kuna na Congo oyo tozalaki na yango na bandeko bozala kaka bisika bozali nde na nsima ya bangonga tokotalisa bino makambo oyo tobombeli bino na radio na biso ya Zoomel 1000. Merci. Bande po babulingo na bandi duty kolanda émission na biso oyo tosileki kolikisa yango po ete boyeba masango nini oyo bino bande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bofwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto ya Zoomel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosidi wana mpona lelo merci mingi www.zoomel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci.